Nekimenga preparaka après 7 ans na yo. Nekimenga préparé après 6 ans na yo to 7 ans. Lelo tozali 2021. Donc na 2027 na 2030. Ko préparer kikoko na yo te. Mais préparer kaka 6 ans na yo to 7 ans. Na tina nini na kanisa o imaginango. Bino pe ba oyo bozawana bozolandanga bo imaginango. Mais bolanda ba imagination kaka te. Boyokanga. Oui, boyoka. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Nekimenga azelaki moment oyo bana bakola modèle bazali asalela biso makambo oyo nyonso asalaka. Mais azoyeba te tango bana bazalaki mike tango pe azobima na basheri mosusu azotombe amoureux na bato mosusu mpo bakabwana na lekingi kala azalaki kosalela vie na ye aza kopense na vie na ye. Bana baza na papa na bango azoprofite na bana na sima bana na makambo mosusu. Mais azalaki koprofite love na ye bolingo na ye vie na ye na bato mosusu. Aza kopase ba vrai moment oyo bino nyonso bozoloba asali 16 ans ya souffrance. Mais Nekimenga atikala ko souffrir ata mokolo moko te. Rien du tout. Asalela toujours ye, asalela toujours venaye. Banda ki adolescent atambola na ba document mikolo. Akota ba boîte oyo ezala interdit na bana 17 ans. Mais ye na 15 ans akota ba boîte. Akota ba Timis Club. Akota ba boîte ya ndenge na ndenge. Akota ba diamant noir oyo etikala lelo diamant noir te. Akota ba boîte ya Aulnay-sous-Bois, ya Montreuil, na ba oyo eza na ba province partout. Tina ba Angleterre, toujours na document mokolo. Wana bato bazaki diba na ba ressemblance na banini. A vivre vie na ye na ndenge kosakana te. Amela ba pilule obino bomela te. Akangisa na sepa zoazemi te oyo bino bosala te. Ayoka goût de ça. Ayoka elengi ya mokili oyo. Alors sikoyo bana bakoli a utiliser bana. Tilelo azo utiliser bana. Bino tout pourquoi bolandaka ye? Bolandaka ye po azala ex ya le king? Non. Bolandaka ye po azali mama ya bana ya le king. Bana ngo bozomona bango. Bana bakoli owe. Yangwana bozo lauka. Mais Nekimenga Barcelone dondwa ko dondwa eza nango mabete. Mais kanisa lisusu 6 ans na yo. Parce que yo bisiko zawana okolinga après 6 ans 7 ans ozanga bana wana te. Donc elingi koloba bokabwana na bango. Bakoma na bandako na bango. Bakoma na mibali na bango. Na kanisa olingi bongo te. Obulaka kutu soki ya mokolo abali akei
ya leki aotika na yo obulaka jamais ke soki ya mukolo akei abali akoko mema ya ye leki to bulaka pete ke soki ya mukolo abali ya leki tango mosusu akokendene kaka bongo azwi ndako na ye obulaka ngo te ere moko eyilaka makanisi wana molobaka oyebi bana no oyebi ndenge kosala non Nicky Menga bule bien bulaka 6 ans na yo na 7 ans na yo après ekozala ndenge nini surtout kobulaka pete oyo ya liboso moto akokobala nsima ya mibale keba ya mibale moto akokobala le plus grave lisusu ya mibale ntango akokoma na 18 ans atombe follement amoureuse nayebi Nicky Menga olobi ya kotombe follement amoureuse eza eloko nga mpe na vivre yango na lekingi te me na Pierrot na Don Pierrot alors ndenge eza boye nazolobela wana te wana boza génération moko me nazolobela mwana no imagine bien sûr nazosouhaita yango te atombe follement amoureuse ya moto aleki oyo na mokolo age moko na papa na ye alingi kutu kotika ye te soki kaka olobi nde likambo atali yo miso mabe soki otuni yo okendaki wapi alobi nayaki nakende wapi nazalaki na nga pembeni awa pa voisine soki olobi o namonaki yo koto te voisine no mpe camarade no oyo namoni ye te mwana komokatelo mangala olingi nayilako bavoisine na nga nyonso nazobenga bango na telefone abengi ya telefone bacollègue nyonso ya classe yo moko olobi tika naza camarade no te naza mama no wana mwana lauki tata moko age moko na papa ne bien sûr nazosouhaita yango te me nazolakisa kaka biloko eyaka bien sûr ekokoya nango te to ekoya te me nazolakisa yo babiloko oyo bato baimaginaka yango te esalamaka na moma oyo meme bafi mosusu bazotala nga bazoloba papa robot nga mpe na moma oyo nazovivre follement amoureuse ya moto aza lokola papa na nga bien sûr bino tu bokokanisa papa wana kelinga mwana moke ndoki oui comportement wana ezali immoral na ndimi yango papa kende linga jeune na bongo ata jeune yango aza na 20 ans yo oza lokola papa ne okende linga ye ata aza na 24 ans yo oza na age moko na papa ne okende linge eza immoral mais oui eza na bana ya basi oui ya bato mwindu ya bakongole mpe ezala botami awa surtout soki abotami awa ah ou bien auta Afrique akufela papa ou bien azanga papa ou bien banyokole na papa na ye ou bien mama na ye azalaki femme seule akutani sikoyo na mobali oyo atombe amoureuse age akokozala papa na ye Nicky Menga zala sire bacoup de foudre oyo kuzwa bakotombe oyo tomba amoureuse ya lokuta wana kutu otelema me mwana no bokende senga pardon na papa wana atika mwana papa tika mwana po mwana akozala na posa kotika papa te nazoyebi biso vérité c'est moi qui parle papa robot mokili yango en tout cas eza penza elengi oyo nde makambo réalité eza réalité Nicky Menga dondwa sala ba ONG voyager ba Brazzaville voyager ba Togo zonga Panama babengo mami pona YouTube mami azalaka kaka moko
atelakisi mama mais mami azakaka Karine Mokonzi la baronne mami awe komi na ba n'importe qui oui botika babenganga mami elakisi mama non nakosi bana poto ba oyo babengaka na famille na bango mutu mami ezaka bakoko na bino ndengwana te papi eza koko na bino alors mami oyo batia baccent grec wana la baronne alors bino ba oyo bodondwa na kombango Karine akabolaka adefisaka akabaka aza muta partage bosalela boutiliser bakombo nyonso ya ye mais Niki Menga kanisaka préparaka 6 ans 7 ans na yo après ozana bana mibale deux filles ah mama nanga ezani tozana bambanda bolingo o bapesaka yo soko linga ezala bien kanisaka sikoyo nyonso oyo ozosala sikoyo okondima te ntango bakobambwango nelongi après 6 ans après 7 ans bongo diarrhée koleka yo o babwakela bato o babetela bato na prière ekozala moke Niki Menga nayebi ntina bapesa esukaka na Barcelone te luka osukisango na ndenge mosusu Niki Menga bipo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko koleka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko koleka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko koleka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.